Matonto bandeko balandi ya émission Baindo Bola Muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bola Muka to meseni koloba ekoya ko mabota mabino na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei naba bisuka ya dendon moto moindo alati naba souvertement ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita tarantina ne songi nzila mfumu kusukia muzana mpanda na ngola baye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 poninite bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika abungela tarantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bo lamuka tokolikia mikolo miye tolobaki tokotelema na mayeka ketali na ino conscience ya bato tokokoka te kosala révolution soko conscience ya bato eze kozonga te na kati ya basolvo na bango po mikolo yeto ze kotika te kopesa kabino lisese moto yonso akosala conscience akosala bolimbisi révolution na mboka ya banconscient eze kominyokolo na kongalisa lokoni po ya koluka kutia longengo bongo na nzila ya aveugle yambo ya kosala révolution bo elongo banye esengeli kola musana ino makanisi ya bato tomoni mituna na bino tokozwa ntango ya kotangaka yango bokoma bozanga te kokoma na mabeto na malamu na négatif to na positif tolobaka mitune ya kamasasi te ebele ya bato yebaze kofinga tango mosusu peze incompréhension tango mosusu peze manque ya mwa mayele po moto ya mayele akendaka koluka na kososola ata oyoki ngonga ye eze contraire na oyo mesana koyoka epusi malamu omeka lisusu kofongola bongo makanisi na yo na esika ya kofinga tolobaki na masolo eleki fumu kimbangu slogan fumu kimbangu bato na bato baze kopesa attribution na fumu kimbangu na bino bandeko bokomi tosalaki soko numéro le 25 mai po nini tosouetaki Noël te bomema ngai na bapiste wana te bomema ngai na bapiste wana te religion africaine yebi makambo ya Noël il y a le 25 décembre te toyebi pe makambo ya Noël il y a le 25 mai te wane ko sunga to kolingisa malamo soko bolingi boyeba intégralité ya Noël il y a le 25 décembre bokeyi na mikili ya poto bato bakumbaka Noël wana mboka oyo soko bolingi boyeba petit na Noël ya le 25 mai bokeyi na bandeko ya église okimbangiste botuna biso sur oyo boyebi biso tokolobelaka lelo toze koyoka bangunza bato yonso bapeve ya longo bapasteur mosusu pe lelo bakomi kondima mfumu kimbangu bakomi kotanga mfumu kimbangu tolobaki yango na manaka yeleki kombo ya mfumu kimbangu bato baze kozwa yango lokwa slogan bato bayebi nini na mfumu kimbangu papa Simon Kimbangu asekwisaka bibembe bato bayebaka nini na mfumu kimbangu papa Simon Kimbangu amonisaka bakufi miso bato bayebaka nini na mfumu kimbangu mfumu kimbangu atelemisaki bakoka bato bakoenumere makamwisi ya bokeseni ya mfumu kimbangu me bato bayebi te ntina ya mosala ya mfumu kimbangu bato bayebi makamwisi ya mfumu kimbangu kasi bato baze koyeba te ntina ya mosala ya mfumu kimbangu mfumu kimbangu asekwisaki bibembe salaki nini na pasi ya loposo moindo mfumu kimbangu amonisaki bakufi miso esalaki nini na pasi ya baindo mfumu kimbangu atelemisaki bakoka esalaki nini na pasi ya baindo kasi ndenge tolimbolaki na manaka eleki makamwisi ya kotelemisa bakoka elakisaki moindo telema bandeko yonso baloposo yonso ezalaka ya kotelema yo kaka nde ozekoka komonisa baveugle mfumu kimbangu alingaki alakisa to aloba na baindo bino pe bomona kosekwisa bakufi
moyindo azalaki ya kokufa fumu kimbangu na 1921 telemaki po asekwisa lisusu bayindo. Kasi uta 1921 fumu kimbangu asalaka makamu sho ingaki oyo elimbolaki bosekwisi bayindo, komonisa bayindo, kotelemisa bayindo. Tel lelo moyindo atelemi, moyindo asekwi, to moyindo amoni. Fumu kimbangu lisiko longengo tata mokeli akaniselaki biso bayindo sima ya kokota na pasi. Fumu kimbangu bayeba jwe intango te mondele akomokangi. Mosale zeko sale mana bande kwa technique to lakaki bino ba element ya ba site yeto kendeki na Mbanza-Ngungu to kotila bino yango botonyelo biso penza rigueur te mosale zo tellement makasi donc mosale zeko salema bakangi fumu kimbangu akei kosukisela boloko na ye to mikolo ya bomoi na Katanga. Sima na yango balingi lisusu koyoka te kombo ya fumu kimbangu etangama. Bato batanga lisusu kombo ya fumu kimbangu te. 30 ans na boloko 1951 fumu kimbangu azongi mokili ya molimo. Décembre 1959 Église kimbangiste azui personnalité juridique pour kombo ya fumu kimbangu etangema. Membala oyo kombo ya fumu kimbangu etangami na se ya kombo ya Yesu. Oyo fumu kimbangu na bomo ina ye alakaki bayindo. Namonaka mwa confusion. Soko fumu kimbangu ateyaka Bible lokola livre sacré. O biso pe bayindo bongelaki to considérer. Mais po nini na prophétie ya bango alaki bayindo pe bakozala na ya bango livre sacré. Soko Biblia na baiba kolobaka fumu kimbangu atangaka Biblia fumu kimbangu ateyaka na Bible. Lelo bapesi ntango te bato bayeba fumu kimbangu. Bato batangi ba Charlemagne na Itelo. Potanga fumu kimbangu seko lekaki na ekolo kimbangiste. Kuna poko tanga kaka fumu kimbangu oyo mwana etinda ya Yesu. Kuna batanga ka Simon Bolimbishi. Kuna utanga fumu kimbangu to tangi Simon. Toze ko produire oyo to sale la kate. To sale la ka oyo toze ko produire te. Kati ya terrain moi yiki koti simbiri sakala koti. Lelo toute une génération emballée na makambo ya kosambela. Ndeko moko komeli ngai ndeko ndombele bolobaka bien nalandaka fumu kusu bolobaka bien. So vrai bayindo banyoko maka mais bo simba Bible ete po puissance ya Bible eze ko monana. Puissance ya Bible soko pe ya Jésus eze ko monana na Bible. Na ebite ozena mikili ya poto ezalaki ta mosuna yoto komela ngai bongo. Jésus awasalaka na film Nigeria. Awa. Na mboka oyo Jésus asalaka na film Nigeria. Makamu ishango pe Jésus asalaka. Balingi ba fina moto kingo na butu akangi au nom de Jésus ndoki yango akimi. Tala makamu isi ya Jésus na Afrique. Na film Nigeria Jésus asalaka ndenge nini? Badia bulumoko balingi batia moto na nzungu na zamba balati bilamba ya rouge. Bapakoli ba pembe ne longi. Ale moto peli Jésus a frappé bango. Babiloko wana eze biloko te na niveau na bino bokomi. Soko boleki ba 45 ba 50 ans. Bo rappele biso lisusu biloko wana. Tango toze ko bunda ko kolongola conscience ya bato. Toke na dimension mosusu. Bozongisaka biso na Biblia te. Nalingaka ko simba yango mingi te po mokanda yango ezangaka position. Torobaki na manake leki. Bible c'est kozala revue et corrigée. Na ba Bible ya kala na motu na soko na ba Genèse soko 20 ngandi ba référence ngo kimanga na bitumba ya Jacob na Nzambe. Et alaki pena la lutte de Jacob et Dieu.
mais lelo babongoli yango ekomi soko nini Jacob Elange revi et corrigé basé ko bongola na Bible wana Jacob abundi na nzambe butu mobimba abeti nzambe kechenge nzamba ningani te tango tongo bandi kokoma nzamba bangi bato bamuna ya bondeli Jacob abi Jacob etika bato bakotimbela ngai Jacob ayebisi abi nakotika yo te soko expliquer ngai te yo zenani nzamba bete soko coup de soko nkumu moko wana pandi po balobi Jacob akufaka kote moko ebuka na mopandi malgré kuwana Jacob asesisaka ka nzambe nde sika nzamba lobaka kobanda lelo longwe Jacob okomi Israël po bundi na nzambe biloko wana tant moso marketing agressif bato babotami bakuti bato tata mama amemaka bana na église yenga yonso na pokwa na bato mosusu basalaka soko soirée familiale kolakisa bana ndenge nini ya kotanga biblia kolakisa bana ndenge nini ya losambo yambo ya kolia lelo ebimi pacifique mais sika touti biblia nde kata bato motu tango lelo tokendaka na bamboka bandeko bakoma Équateur bandeko bakoma Bandundu bandeko bakoma Congo Central bandeko bakoma Kasai okokuta bandako ya ndele bandako ya mike mike bandako wana etongamaka lelo mpo na Bible bandako tomonaka lelo na bamboka ya Afrika mobimba na tangi ya République démocratique ya Congo bato bakoma na Oyo bato bakoma na Bakongo bato bakoma na Ifondo bayebi ata na ngambo ya Congo Brazzaville bandako yonso ya Afrika bato bakoma na Basoweto bato na mboka yonso ya Afrika bandako ezekako ya ndele o ya mike wana bandako wana eze produit ya christianisme tango babandi ko esondie bamboka falaki baluka baboma histoire ya Moyindo azalaki puissant lelo toze komona bamboka kaka oyo eze soko ba superficie ya ba 2 millions contre quelques net République démocratique ya Congo pour dirigeant kamba yango eze problème sérieux mais botala Rwanda nku akambaka royaume Congo ya dimension nini Angola RDC Congo Brazzaville Sud Gabon Sud Cameroun tokei tozwi Rwanda Burundi yonso wana na kati ya royaume Congo moto ya ze na administration ya makasi te moto ya ze mayele te na yebi te soka kokia kamba mboka ya ndenge wana histoire ebungi tobeti histoire ya bankoko na biso batongaka kaka bandako ya nzete ya bankoko na biso balataka nkasa ya bakoko na biso balataka litaba te mataba balati yango kasi kokima mondele na zamba te batumbi bamboka basusu baboyi koyamba mokanda wana biblia bakimi bilamba esili ekatani mosusu bazwi nkasa ezelo kwa tango mondele akomi na mokanda lobi bankoko na biso bazaki kolamba na nkasa yango nga na okaka pasi soko elite intellectuelle bazali ko répéter oyo mondele atangisa bango yo madeso kotokisa ngo na nkasani soko bakoko basepelisaki mondele te toaka na formule moko babenga yango liboke bakosala mwa mbisi ya monganza batina nkasa batye lumbalumba bati soko ndembi mwa ntangawise balingi ekobela be na nkasa mondele ayebi tabi tala bato basekolamba na nkasa yo kotokisa madeso na nkasa mfumbo kolamba ngo na nkasa tozalaka na tango te totuna makambo oyo bakomela biso te existaka te libanda yao bakomela biso mayele mosusu zete ndenge baloba bible kolongola te kobakisa te me kolongola te kobakisa te sika oyo tango tomibengaka bakombo tozena banona biso baindo lokwa na biblia ezete basusu bazeba kugwetoro basusu bazeba botale lokwa na biblia ezete tobakisa to tobakisa te conscience ya bato ebungi mayele ya bato isili fumuki mbangu ala kaka
bilenge bakotika bamboka ya Afrika bakokenda na mikili ya poto mingi pe parmi bango bakozonga te. Lelo oze komona bato bateki lopango po mwana ya mama o ya coin ya mama wivine akenda mikili ya poto atindelaki bango misolo basomba lopango. E komi lokwa ndelo moko ya kolanda bana yonso batika kuna nde na poto esika bato bakosombela ba mama na bango lopango. Lelo courant moko ezeko leka. Courant moko ezeko leka. Même ba homme politique, même ba homme religieux, même élite intellectuelle batika li banda na yango. Plus que chaque jour bato bazé ko zinda na mer ko lukanzila ya poto. Okoka naufrage salemaki na côte ya Libye 80 morts. 100 et quelques morts. Naufrage salemaki. Lelo ekomi lokola ezaleli ya mokolo na mokolo. Mais ba dirigeant politique ya bamboka ezeko tala bango te. E bango moko bilenge ye bazeko kenda kozinda na ebale. Wana pe zeko tala bango te. O wana bazinda ki eze bango biso to kokenda koluka. Esika kozinde yali esika kiboumbu mosusu ezongi ba arabe bajo e-commerce. Ya koteka ba indo moyennant 350 400 euros bateki moto moindo. Bashi kutu kolobate bino bandeko ya mikili ya poto botindelanga ba photo mosusu bafongoli mwasi ya moindo monoko moto azeko sala zongo moto azeko subela na kati ya monoko torture. Bashi ya baindo lokwa basombaki lokwa esclave bapesi ordre sepelisa imbwa na ngai aze na posa ya mwasi. Ezeko salema lelo na miso ya bato. Me moto akoloba te. Moto akoloba te, moto pa kotia kate. Matondo na bandeko ya Roger ndenge bozeko balancer bilili ya bandeko o bazeko zinda po ya koluka mikili ya poto matondo. Esika tokomi lelo bato ifalaki ba misala mituna. Bayeba komelaka masanga. Po tozeko tonga mboka ya sika. Tozeko luka kobunda tosala mboka ya sika. Yango na bamanaka elekaki tolobi na président Félix Tshisekedi abandite esika esengelaki abanda. Wana bolimbisa tokoloba. Programme ya 100 jours e ingeta babambi banzila ezalaki ya kotoboka babamba. Mais cerveau ya bato babambi te. Bamadofolo yeze na mitu ya bato wana babambi te. Wana nde sika tozeko regrette. Ba cerveau bamadofolo yeze na ba cerveau ya bato etikali kaka madofolo. Yango bato wana batumbaka bapune na banzilo bosali. Botongi ba rigolo, botongi ba terrasse, bato wana lokwa bazena madofolo na ba cerveau, akolamba moteke a dui fufu ya sopi na terrasse. Alei kwanga dui nkasa ayabwaki na terrasse. Na buto atali gauche droite, motatali eta dui nkutu mobimba ya fulu, o babwaka ki mposo mobimba. Soko lobya balola yango bato bakomona abwaki yango na saki ya kabeli bino bato ya leta. Esengela kito banda na kuradike cerveau ya bato wana. Ingeta nzale yali. Nzale yali. Ingeta posa ya kotambusa mituke yali. Mais soko cerveau ya bato yali te. Malamu te. Bokotongo mbalombala. Bokotonga ombalombala. Misala ekubanda kaka beko bandela. Peuple wana lelo. Président asengi état de droit. Ezeko tozeko yokango pe. Komi défilé yaba homme politique et yonso. Na état de droit, ba refungwa maka 6 heures. Eko kangama na 5 heures, ba ke ba permisi motumuke 6 heures refungwa milisusu. Na état de droit, balabala yonso na 4-5 églises. Mbonda ba veiller na veiller et comment sonoriser.
mindule beta na état de droit hôtel ekangami na école église ekangami na hôpital bar ekangami na etelo wana na état de droit toyebi te boze kokolisa conscience état de droit ngwe kozala véhicule na banani soko même peuple congolais yango ayebi na ino te ntina na ye na mokili bana batangi te lolenge kani bakoki babatela bamboka moto ayebi te ntina na ye ya koya na mokili te sans Fumuki Mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas sans Fumuki Mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas po yezu nde inconscience Fumuki Mbangu nde conscience oya kolimbola okoki tosala rébellion po boma ya yo bandeko na bofumuki mbango nde moto akoyeba koki ali ya bisuka ya dendo takoki takota wenze po akenda kopona souverainement ya tombola moto asalaka mbongo na ye ake kopona mukadi moko ya modinda boye ya monene mais po eze original soit disons eutaki mikili ya poto soko Marguerite Mutalata soko azali na kwanza ye soko azali na mapata ye soko azali na maladi oyo abela awa lelo tokomi na bamaladi oyo origine yebani te lokola bakosalelaka à travers bapasteur bajwei maladi ya batata mwasi batata bashi baoka bajwa nde likama na mokili tolobaki toze kozila bapasteur baya kokorige ke balobaka sida eze etumbu ya nzambe bakorige yango lelo baloba sida eze etumbu ya mondele ya pesa lelo boze koyoka virus ebola ndenge komi kokomplike lisusu plus ou moins 1200 quelques morts bato baze kokufa est-ce que interpellaka pe bandeko même pas deuil national même pas état d'alerte total nano ndenge nini tokozwa tokosilisa fléau wana ya ebola te bato bafandi même pas état d'alerte o baze kokufa banyama mais ngana ze kozongisa bino po makambo mingi bino botiaka kate ngana tali kaka cérémonie basaleri des militaires français o bakufaki na Mali nayebi te cérémonie basaleri deux militaires mikololeki nalobelaki baimbwa na États-Unis mbwa parmi bambwa na bango basalaka soko sécurité bakendaka ko détecter ba bombe moko akufaki bapesi mbwa honneur baze kolela imbwa me baindo bakufa ne bale bazinda me babareze kotonda wana boloba te président pa kokia simba te soko asimbi lelo bralima to bra Congo awa bango nde bakokenda kosalela rébellion po système éducatif imposé par l'homme blanc yango fo ezalisa Afrika nazalaki na Angola esika toaki loger 6 heures boki makelele libanda ba jeune si batondisi soko bakuka likwa mesa à l'occasion de rien bakomatisaka système ya colonne ya bafle soko ya 10 mètres soko na ebite ba matakane loko nini jeunesse perdue epai na bango baze ko batela bilenge epai na bango baze ko batela bana epai ya moindo lelo ata mwana ya 4-5 ans soko akei kosomba zododo na ye isi falo ba yaya moto atindi bakotekela ezododo mais est-ce que tokoki totuna te vraiment eloko ya malamu ba arabe fo bamema na mboka oyo eze ba whisky ezanga pourcentage ya alcool eloko ya malamu ba indien fo bamema epai na biso awa fo ezala ba whisky ezanga pourcentage ya alcool wana tokoloba te prier sans cesse bato fo basambela bato fo babinaka mboka mobimba bêtise nde bêtise
bobanda kaka komona ke tozena mboka ya ba inconscient bato yo basé soko ba demi liboma soko ndenge ni bokolimbisa terme bobanda kolanda ko auditionner musique yeze ko betema na mboka oyo ba musiciens yonso oyo bayembaka bêtise te bango wana basé dans les oubliettes tel que Baredi Amisi tel que Jean Goubal tel que tokotanga sunani baloko akanza bato yo facilement koki interpeller conscience ya bato Jean Goubal abeta nzembo moko politicien mbongo ya lete ze ya libenga na yo te wana bayokaka bango te nani akobete yango na fete to na ekala na ye te oyo bayembi ndengo kolalela nga na butu ya lelo suki ya moto soko matoi soko nini ekotelema wana nde mindule awa na République démocratique ya Congo mboka ye toze koluka tokoma état de droit okokoma état de droit na ba citoyen nini citoyen walalaka na bar alongwe na bar soko azali chauffeur abendani mopanzi ya motuka wana te azali kokenda kolala na motuka wana azali na goligoso na ye goligoso ngo inconsciente balali mpe na motuka babini mabina ya moto ashi na motuka tongo akei o akei kote moko bana moko batonda na zando babengaka bango les enfants de la rue bana moko batonda lelo kokenda komona na bana yaba 3 ans 2 ans les enfants de la rue balabala nde bota bango nayebi te ri wana ze tata to ri wana ze mama mais les enfants de la rue bana wana tozaki koloba yango bisika yonso towuti balaka bomba retardement bapoliticien mpe basepela na fleo wana mpo barécupéraka bango na ntango ya bamanifestation moyena ba $5 bana wana bakosandrume bazali na susi ya libota te mpo bango niveau ya kwiti azali kobanda kwiti na 5-6 ans bato bayawa soi-disant bayoki mpe bana yango mawa me mokili ya bayindo vraiment bato mosusu bayawa soi-disant basali ba ONG bayoki bana yango mawa te trafic d'enfants ba ONG mingi ye tondi awa tobokola bana tozwa bana oyo topese bango éducation nzoka bakoma lisusu koteke bana yango bana wana bakomi bakobai soko basali kisi moko virus na soko kisi nango antidote nango soko nini microbe na antibiotique bameki na nzoto ya bana wana virus bameki kisi moko bameki epai na ye résultat nango ekozala nini soko mpe ezali poison akei akei azali mwana basombaki awa tozali kobunda mboka ekoma état de droit tokolikia lokuta nde ayaka na ascenseur tomoni awa bapasteur décembre moto alobaki te décembre avant élection eza na bamanaka bokota kaka na basite na biso tolobaki biso lobaka na ntango ya likambo tozilaka te likambo eleka totunaki motuna mbaleleki fumuki mbango awasukaki na 4 président 4 président bilaka esuki to prophétie esukaki wana malobaki te na 4 président mboke kokufa mboke kokoba bapasteur bakoprophétise te wana bapasteur baprophétisaka nango te bango kaka nzambe azali kolakisa nga okozwa mosala okozwa libala mais c'est tout à fait normal mwasi akoli fo abala soko babala ye mobali akoli fo abala moto abundaka po asala wana prophétie te mais bato wana bazali kozwa ampleur bato wana bazali kozwa ampleur masolo ya mboka bapasteur baleki kokamwa lelo nakomi komona lisusu katolike tokebelaka bato oyo wana ta bokosilika vraiment na permettre bino lelo bosilika wana lelo bolimbisa oyo akozwa AVC katolike azali na leson te
catholique oyo moto abandaki vérité des urnes phrase wana ya vérité des urnes et la phrase à Papa Mosengo mais tel alors Papa Mosengo ayebisa biso te conférence nationale souveraine et que ndako silela mabendenge wana poni deux commissions hypersensibles à la conférence nationale souveraine et les kate bien malatina assassinat na mboka oyo tango kaka ezalaki basimba biloko wana mibale bien malaki na assassinat conférence nationale et bungu et sila okwa molinga likaya wana ye Papa Mosengo eveke ya Kisangani ba travailler bango yonso na opposition pour catholique à opposant bino boyebi babomisa bana ya bato awa catholique wana babetisi bangonga président Kabila sala boye wana bazé ko pesa nano cadre na IDPS l'église komaki ba siège ya IDPS tango bamoni IDPS oyo asali tendenge bango balingelaka esalema balingelaka ndenge nini président oyo azali kokota fo akimisa bato fo aboma bato mpona nini bato fo bakima bato bakokima baze bomba retardement oyo lobi soko mpe lisusu bayokani te na président akotaki barécupere lisusu bato wana ndenge balingaka basala na ntango ya Mose Kabila boyokaki Mose Kabila le 2 août wana tango bandi déjà mouvement moko soko ya phase forces armées zaïroises ba bandela ki bakangaka inga bango balingaka ndenge wana donc dirigeant ya zeko kamba aze na force moko en permanence pour na déstabiliser ye balukaki ba bebisa motu ya peuple sur la personne du président Kabila. Vous se rappelez awa mindele ba yaki awa pona ko ebisa président Kabila na suka ya mandat alongola code minier wana a promulguer yango te so a publier yango te so ko tokoloba ndenge wana. Président Kabila baki point intérêt ya mboka code minier oyo yango oyo. Et salama ndenge ni na catholique a comprendre te moto bango bazaki ko appuyer bazaki na bango na opposition à protéger le président Kabila. Tale pa ikani bakimi. Tokoki te tozala na moto moko ya kotiaka. Tokoki te kozanga bolimbisi moto ya tiaka mboka en danger. Lokola ba monaki opposition sika yonso to uti banda na tango ya Mobutu ezalaka UDPS na Papa Etienne Tshisekedi. Lokola ba monaki Félix Akoti eke ba balani ba yambani ba sololi na kimia na président sortant te badjoki mpo ya bango bakelisika moto omoni na ampleur ndeko Fayulu azwi catholique moto ya liboso boyiba élection fournir peu ba preuve ya tricherie azanga alobisa Fayulu makambo mosusu po Fayulu tia zekoloba azena ba preuve il comptait sur l'église catholique mais ba komi na cour constitutionnelle ata preuve zete catholique oyo attaqué Félix Tshisekedi na 2 premiers mois na ndenge ya mokete mais tango kaka président Félix Tshisekedi ake États-Unis kuna ba proposer ba kopesa soko misolo andimi azongisi maison Schengen tala catholique oyo mino efungwami bakomi ko seketi na suka pour ba monito récupérer les sous mais bazaki ko bangate président Kabila il le disait le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple azaki ko tanga fumu kimbangu ya kimpa vita et catholique banga ka soko bato bakomi ko reconnaître ya kimpa vita lisolo na tango ko beta makaka banani batumbagi ya kimpa vita to kotanga bino ba catholique soko mota ko tanga ya vita kanga banani babomagi ya vita kanga to kotanga bino ba catholique mbuta macho to kotanga bino ba catholique tango président Kabila la kisaki bango que ngai na zemo to na ko valoriser baye bakufa po ya mboka oyo batangisa makila po ya mboka oyo to tuna bino to zene école ya Mbuta Lumumba to zene école ya Mose Kabila
po nini mundele asatakaka na bato yonso o bakendaka na ekole wana. Ekole ya Thomas Sankara, ekole ya Kwame Nkrumah, ekole ya Sékou Touré. Po nini mundele fo asatake na bato wana. Te ayebaka ekole ya bato wana nde longa ya peuple africain. Lelo catholique a komi ko yamba président Félix Tshisekedi. Andimi po amoni a komi ko ndima maye ya bango ba injonction na bango. Lelo boze ko mona bango ministre des Affaires étrangères français oyo boyaka mokolo ya publication. Alobi l'élection wana salité. Bango peut ba contester l'élection et salemi na République démocratique ya Congo. Il faut ebandelama. Lelo lokola président Félix a komi ko solana bango intérêt na bango komi ko zonga malembe ye wana ye ko féliciter. Mais to ka soni mboka ya ba conscient ba sepelaka na biloko soko ba ye ba pesa biso 300 millions d'euros pour 5 ans. Atabino moko 300 millions ko pesa na mbongo na mboka kwa République démocratique ya Congo, ce qui fait 60 millions par an. Tout ça na ngoni. Mais 300 millions wana 5 ans ya Félix Tshisekedi ko bakisa malisu 5 ans mosusu ata président mosusu akoti nyongo wane kotikala. To komi ko pusana te. Président oya longwe atiki nyongo te. Président akoti andimi ba yako defisa. Meto tuna oyezemo tuna tokotambola nango. Mboka nini edefa mbongo na Banque mondiale to na FMI babonga. Mboka nini? Ekozala kaka pièce ya théâtre. Na esika toluka kokomisa état de droit na kosala banzila to bande état de droit na cerveau ya bato po bato nde ba reproduire bato nde baze kosala bokasi ya nation. Moto yeba po nini fona batela mboka, moto yeba po nini na beta mindule na ngai na posa na ngeza la ya kokita po voisin na ngaze na posa ya mindule te. Jeunesse yekangemi na bar 5-6 ans oya zena 30 ans lelo na 5 ans akokoma na 35 ans. Kabila futi masumu ya bato basalaka ba ambiance tango wana na ba preciados tango wana na ba dekindare tango wana na ba fait du plaisir tango wana na ba tete kazai bato wana baze komela. Bato wana baze kolia. On boit jusqu'à l'aube. On casse le verre, on ne paye pas. Wana baze ko sepela lipanda. Bato bakoma ko bina pe barumba tina babar. Omoni penza ke mwasi na mobali basimbani na bar, bato ebele baze koleka na bango na nzila, bango babini rumba. Mais bato wana lobi bakokoma charge. Peuple wana zingi maboko azeko zila président sala pomboke koma malamu. Batina motuna bango président ndako bongisaka mboka. Bango ba innocent, bango ba observateur. Est-ce que ezena mboka pe na mokili oyo président da bongisa? Président da kela misala? Te. Soko ko kamba ba élément et ensemble soko basé faible. Ensemble, on a pesé faible. Les mathématiciens, ils bien les kangai. Les éléments, ndeko salaka, bokasi ensemble. Peuple wana na zododo. Motomoso abimaka, pas kaka 3000. Na 3000 wana calculé est intact. Whisky na ya 1000 francs comme isakaye. 2000 na ye wana, shimboke na ya 400 francs na kati, moteke na malewa, soko ya combien? Yango wana vie. Mais moto wana lobia koloba trop seto président anyoko libato bino bato boze pene ya président Félix Tshisekedi lelo bozala wana te ba conseiller koloba mon président ko benda te pene na ba Congo
bazalaka ba hypocrite ko benda te pene na ba bangala bango pesi ba kambaka te bozala ba conseiller oya ko yebisa président reconnaissance ya liboso ba valeur ya mboka na ye reconnaissance ya yambo ba valeur ya mboka na ye ki efumuki mbangu nesika na ino akenda afukamela ba pasteur batia loboko te ki efumuki mbangu ingeta foi malamu metozene état laïque soko ba chrétien ba se retrouver na président bongo ba kimbangiste bangunza batikali ndenge ni bango yonso bana tango yambaki pe oyo po bimelaki kuna ingeta sikokomi président ya bato yonso yokape son de cloche mosusu. Pour le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Et bato wana kaka soko na Biblia bakozala kaka bato po déjà Biblia yango moko kanga bato. Prier sans cesse. Moto asenga kanalipa nzamba ze boulanger te mais moto asenga kanalipa pa ya nzambe. Nzamba ze na sukali te kulungongo te mais moto akosenga ka sikre pa ya nzambe. Mais tala na ino peuple wana. Peuple akendaka nakoluka zemi na ye et pas ya nzambe. Niveau ya inconscience egi. Nzokande poto tonga mboka na conscience poto koma état de droit. Ba citoyen ya mboka wana fo bazala ba citoyen de droit. Po ba reproduire droit oyo kotambusa mboka. Corruption ingeta. Corruption yango bandeli wapi. Éducation ya baroulage. Éducation à bas policiers. Bon, mon aki kaka opération, gouverneur et nouveau gouverneur à l'Ansaki Awa. Bon, mon aki kaka ndenge bakati yango na lombango po dérapage et salami. Aussitôt balancé, aussitôt bêtise et salami. Bato yonso basé ba inconscient. Bato yonso basé ba inconscient. Lalo ba pasteur, toko simba bino, ba pasteur ba komi ko balisa bana ya bato sans ba parents na bango. Bo souffri to kabwana etandeze ngonga tokolobaka mpo ya kolekisa ngonga te batinda mito ba prophète bazalaka na makolo misato te soko fumukusu ayaka epai ya mindele nde babombai na château po bato bakonsultaka motu ya tata wana soko fumuki mbangu azalaka mondele to ebite soko Yesu akufa na pasi ya sete tale bele ya valeur bapesa me fumuki mbangu asali 30 ans na boloko na sete babeta na motu wana bato bakokumisa te po azalaki moto moindo e po abotamaki mpe na kamba biso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu mbala ya nsima matondo mingi.